Laisse-moi vous dire que Nico, c'est un ingénieur à partir d'Allemagne. Ok, merci. Bonsoir, papa Zambwana, l'impresario. Et napesi papa Isaac, papa Mandamawa, papa Nabiso Roger Mpaka, plaisir à komona yo. Et na papa Nabiso DSV, papa Moussou Ezomona Nate, bon. Nixon, oh. Bon. Na leki na intervention nga, papa Zambwana, na yaki na lobelo komoko, na komi ko comprendre, mutu na ngai komi ko kota mena na kati ya bain. Donc mutu na ngai komo yaki li banda mai. Mais na comme comprendre sens au balobaka mukolo soki aza na quelque chose soki aza koloba tali toyi oyoka o bénéficier quelque chose. Je pense que na yeko comprendre pourquoi débat moko ezalaka bon entre parenthèses na koloba ngote po bamsu alinga boto mona ate ezaki nde boya boyeni wana kati yango na yeko comprendre fonctionnement ya mboka papa. Na ba émission zo la biso ndenge zo pesa biso façon oyo mboka etambwamaka po biso zo yi politique te nga na classe de l'éducation civile et politique auto zaki donc ça veut dire que babiloko etikali kopesa mate siko il faut kaka mutu atikela yo yango ou bien ameka kotangisa yo po comprendre fungwa misu yango moni na lobaka mingi na batu soki to yena ba PC to meka mpe kopesa respect na mutu abatami na sima PC parce que tant que yebi ete oyebi eloko ni oyaza nango te soko zangi respect lobi yako ezalaki ndebo et c'est trop tard siko na ko préférer mi na pesa idée moko ponga na yebi coup na niveau boni bokomi nga na yebi lote na za la franc ya tika kongola yeba nyonso te na yebi loko te donc ndebo lo bana ndila komi ko fungwama misu alors na ko préférer obanda ko zala système ya ko pesa biso nanu ndenge mboka ezo fonctionner rôle ya muto eza nini soka sali boyelo ko nini ko zala parce que obeti seti wana pa na parlement olobi ba sénateur place on na katelu ya ngwana po bosa na tetan yo kozonga na linga kana ya po soki mta osa eloko ya bien e ko bunga oloba ngona miso abatu ke ndima ina sea ya mbeto batu ba koyoka yango te alors nga penza na fungo lito ipona apprendre kuna peta na okende kote na ngana oyo kote mususu wana o nga bimela mwa muke mwa yanke mwa muke mutayebi mingi bakoyeba teke utai na kata radio eboto papa nzamba pambolo. Merci na makambo oti koloba awa kiye yango wana nde solution ya makasi tozana yango batu balobaka ete soki mwana azali kokenda na feti préparer d'abord mais jamais aucun ne préparer moi si on utilise na fête tout ça kokota na section ya sika ya dressing de front na temps oyo ba élection zali ko ya elingelo ba été tokoki jamais kokende na ba élection ya 2011 soki 2012 zali ko ya soki un électeur congolais ayebite nanango azali ko ba rôle nini yango ya bato oyo azali ko pona ba ne voter parce que bato bazo kanisa ke saison ya élection signifie welela ola tali puta ya tata wana ya elongi na ye wela t-shirt ya tata wana kie babiloko eza totalement mabe eloko mona ngalo ba yango yo tala place ba sénateur congolais bango nyonso moko te aza ko qualifier ameka ko tia musapi na ye na ba élection ezali ko ya sino ke autant que ba élection esalema na kote mukolo mususu ngai nazali ko memakare ya gouvernement américain awa na Washington na kendai na place musala na kendai na musala oyo superviseur na ayeba kete na zaraki na droit ya kwenda kusala maintenance akotina za kwenda camion ya mutuka ya leta na zako vivre na 16e rio ke na katina Maison Blanche rio ngo na sécurité ko sakana te 24/24 na kiti liboso ya appartement zako lala na matina likolo na yo kotika moi sachez mo ka mukenda zaki na ba fruit na yo pese pa mama la bana kita ina démarrer mutuka même pas 10 minutes na keiki wa camion ya police ya sécurité ya FBI CIA bangotu ba landinga ba telemisinga ye babito monio okitaki na car oyo epo kena ina likolo est-ce que pesa so carte de combien na banda ovanda awa na oui na banda awa adia ha donc o utiliser mutuka ya leta oya na ndaku na yo na bino na azalaki de passage côté na wuti nzela kolekela yango wana na wuti kotika biloko te me na wuti koza ba document ya musala
bazui téléphone ya place na salle na gouvernement ya Washington na ero na ko sala wana ba bengi na pesi bango superviseur a confirmé que ye kaka mutu na permission ya lelo ya kobima na mutu kana bomona ngo wapi na pesi bango côté na utaki na côté na kenaki ba sali calcul le temps et que juste ba yebisi ngai boye ke eloko ebikisi yo tokangi carton wana to monaki okai kotika na ndako na to poto yeba minyango ezalaki na 4 ça c'est 1 2 obiki ke to moni ni mwasi na yote ni mwana na yote ni omemi pe eloko moko te oyo kosa na kare ya gouvernement elingi ko loba boye bande ko bola na maleni aucun jour eloko ya public yo fonctionnaire ya l'état okende ko meka ko utiliser yango comme ya yo mais que ce tozali yango tozonga na place na biso ya ba parlement oyo ngana zali ko lobela ete ba loi même si ezali mais ça renforcer te aussi il y a de ces lois eza nango te alors quel est le rôle de nos parlementaires sinon ils ne la kaka na casa de sodomisation na bango na ba comme si ya parler de peuple est-ce que question nazali na yango nani okati na biso amoni te ke matanga ezali na cité ministre congolais sénateur congolais député congolais aye na jipe ya musala jipe ya l'état na kati mama na baza na kati bane baza na kati baye kotika na classe nani wako yo confirmer que y a des sénateurs na Congo ba chauffeur na bango bazali ba chauffeur payé par la fonction publique naye na kopesa kombo clairement pour situation qui est très claire. J'ai un beau frère atanga pena ba classe azalaki un spécialiste na tamba belge kuna na biloko ba construction ayebana ke pa ministre Panu ayebana ke pa ministre Kilolo Musampai bien mutatongi bandako nyonso komona da nsongi tika bana batu ona tangi ba komona ba ministre mususu ba yeba kombo ki da nsongi c'était Musingombe wana ba ki pire seme kinangai abala cousine nangai na mama na côté ya papa kumi kinangai ce type là pour avoir travaillé gratuitement na ba peme ba ministre oyo ba pesa ya akufa voilà pourquoi je parle de son nom. Carte à fonction publique, il était payé par la fonction publique comme un agent, comme un travail à fonction publique dans la deuxième république. Et il y a des chauffeurs aujourd'hui, il y a des sentinelles aujourd'hui, il y a des ingénieurs aujourd'hui, bazali na static quo. Il y a des agents, il y a l'État, mais ça là dans l'État. Ces gens-là sont au service privé, il y a des sénateurs, il y a des députés, mais les députés vont faire ça kwanga mai ya komela, mais va favoriser la fin du mois que n'a pas salaire na compte il y a l'État. Oui, il y a des cinq ministres, place faites dans la cité, c'est mec qui n'a les qui n'a mbekone aganiko bala, ayaki nakata jeep wana karabalan bazana kati. Il y a des gens qui sont là, mais nana waza kofuta carburant. C'est le peuple, bongo ya peuple. Non, sénateur, bazako mérité que garder la poste bazé na hote. Bas sénateurs sont sodomisés. Bas sénateurs na biso député na yebi na ngate bagena ko loko la diplôme ngo wap bazako sala ba rôle. Un sénateur na salaire ozaka capable ozala jeep ya yomoko. Pour que na course privée ya yomoko, mais tu ne peux pas prendre un véhicule d'abord la première place. Véhicule à l'état ekokinane komona na cité te na condition moko te soki eza na fin de route te bagénéraux boni bamikonzi boni ya mboka bo yo yebisa ngai batu ya boye to continue kobenga bango basénateur na biso to continue kotravaille na bango to continue kosatendre ke Congo ekobongaka se bato baza kotia baloi bayebi baloi oyo baloi yango baza korenforcer yango te ce sont ces mêmes gens là mais bakoki jamais qu'on a la force il y a aucun un président face à face qui est là makambo zali ko sala ezali faux parce que ce président lui aussi fait des choses illégales et bango bakoki ko contrôler le président c'était parce que bango baza ko sala makambo zali illégal il n'y a aucun renforcement de loi au Congo biloko boye on ne peut pas mélanger des oranges pourris na ba orange kitoko ndeko Isaac na pesa ke balo ba mwaka est-ce que na ko zoom sur antenne ndeko Davis soko ko ndeko Isaac na pesa on antenne kuna. Merci mingi papa Nzabwana okay konyata place yo uti ko pesa témoignage ngape na ko pesa pe témoignage je crois bien que comme to kozala pe na mission ya Veron Lobby et to ko lobela pe yango po ngana yo pe to bebi su pe mboka we ezali na cadre ya biso lelo na bombi na po lobby to ko lobela pe su na ndingo to bebi mboka papa Nzabwana ozana raison yango nde eloko toza ko réveiller ba peuple face à la biloko na ngai na zaki pe na Kinshasa wana
nasalaka pe ndingo kozokolo bwana nazaka na baninga nanga basha bien ngana za mutu akasai baninga nanga basha bien wana je vous dis la vérité c'est que je vous dis là eza ma société eza biloko to viva toza ko kende na TPAT ezali na au commandement kuna na watu bayebi Gombe eza na station ya l'état ezalaka kuna naza ko kende na baninga nanga wana toza ko sala na fonction publique te mais carburant toza ko tambolela ya l'état to banda ko kende ko zwango kuna eloko wana esila timo ya lelo oyo entre parenthèses bino nyonso boyebi période oyo ya bukonzi oyo utaki conférence nationale souveraine oyo esalaki quelques jours quelques mois liloba ya liboso ya mbuta wana premier ministre Tshisekedi alobaka que tous les véhicules de l'État aleka pe kutuna parlement tous les véhicules de l'État doivent rentrer na TPAT place ya l'État na TPAT on a ba chauffeur baza engagé depuis des années pour batambisa ka ba ministre mon côté akoyi comme ma chauffeur na ye comme ça yé fonctionnaire de l'État batata wana musana na bango ezonge effectivement sur kaka bangwa mikolmike wana mituka ya l'État ezwaka valeur ya l'État yo ministre oye na mutuka na musala na yo oye nango mais okokoma na bureau de l'État avec les chauffeurs de l'État na 15h aussi ici musala mutuka na privé nde okoti okenango bakoyi komona jamais un ministre na mutuka ya l'État de je crois bien que batu nyonso bazali awa o bazaba vivaka période wana bayebi eloko wana c'est ça ndenge ya ko diriger mboka yango wana mais tozo komona lelo ezali cacophonie onga na viva wana ondo zo biso bino tozo kuzo carburant na TPAT et continuer ti lelo oyo ezana bato bazana matricule de ya fonction publique te mais baza kozwa mbongo chaque mois ndakisa ya semaine passée il y a quelques ministres où bazali interpellés na parlement bamsusu baboyi baboyi ko kende parlement azaona zo patapata nanu na bawe soki mitano soki misato bayaki ko répondre wana bamsusu wana ba pesi ba raison po bazali banani bangonde bazali soutenu par mwana ndeke mtoza na pouvoir et yangonde réveil wana tukuyi ko fungula kama ele ya bao bayebite una ba election zo kende boyeba banani bokupona ngana nazo zongela perso mo mukena comme président de parole te likambo kengo dondo toyi ngai personnellement na yebi yango na yebi na ba muntu azalaki na seltel kuna dere ba kengo ya ba Jean Pierre Mbemba tout ça na yebi na zakina ba Rwandais na yebi circuit na bangwana ndenge zalaki wana za histoire mais biso ba congolais na zako telemela biso yezala yo papanza bwana yezala ngai yezala ba mususu tozali nde na part ya kokomisa batu wana na bisika bozali kengo dondo azana ba mafia na ye wana azana ba structure nyonso na azali mais voix moko ya congolais o ya pesa ye ki azala sénateur yango nde muntu komisi akoma na pouvoir wana makasi par rapport ya tout ya liboso ezaki nde nomination par Mobutu mais ya tout oyo aye koyeba biso voix na biso ya ba congolais nde akomi ndenge wana voilà mo mukena lumière na kobakisa sur o tozanango yango wana biso ba congolais tozana par munene merci mingi maloba mboko yo papa Nzambona merci ndeko na makambo Télécel yo za continuer insister il faut comprendre que quand Télécel doit faire de l'argent plus que la PTT si alors yo za ko s'attendre comment te kanini poko saba entrer oya représenter na année fiscale na ye pour diviser par capita et puis akwa ko kabola na peuple congolais ne fisque miete oyo babenga kana bible tata na mbua batonda ramona miete tika kana se quand Télécel oyo Bart compagnie esalemi awa na Virginie à quelques 25 minutes ndaku na ngai quand Télécel dirigé par Miko oyo bana na nyonso sans exception bayana ndaku na ngai autant de fois. Et je peux vous dire, d'accord Miko, et je peux vous dire comment Miko a joué donc cette clique-là de Rwandais. Pendant que PTT à Congo, Poste et Télécom, un travail à Poste et Télécom a dit même que signifie la loi. Pour générer licence internationale, n'a pouvoir PTT à la Kanango, si il y a télécommunication cellulaire. Détruire les postes de télécom pour favoriser la télécell. Détruire entraînons sa PTT. PTT, botte ka batembe, dis-le qu'on est imbécile, on depuis kala. PTT, batte ka nini.
ba construire ba câble na ba système na ko distribuer na tango ba komi ko na système ya ba micro ya